Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans votre rubrique Boîte à musique, le grand spectacle, le retour des rois de la forêt, Ngama Makanda Weranson, autrement dit les phénomènes de la musique congolaise. Pour moi, hier c'était le retour du roi, Ezalaki Bongo, Nakati à Paris, Weranson à Betaki, concert Ezalaki, Maman na concert na Kinshasa. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans votre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche des notifications pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube PF Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamabu. Luaku. Kele. PF Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Voilà, ce qui toye lelo bande konanga, c'est parce que tu te bête c'était. Tango toye bisarabino que musique congolaise ezana bateau bazana ba code na yango. Bato ba yebi yango ndenge ezalaka ndenge ko beti nimba betela concert boza ko ndima biso te boyebi si biso bino boza d'une vieille école batakala bosila et une école la nouvelle génération to boyité to bisaka bino sika po ezala et se référera toujours na kala pour kalande sala ke sika et sala ke lelo ezala. Une fois de plus le retour il y a Weranson na Katia Paris. C'était le 15 février, bon moni spectacle nengeleki. Tout le bassonin, spectacle haut en couleur. Bande konanga soto total à concert nenge beti, vraiment on tient vraiment à féliciter le phénomène de la musique congolaise Weranson Igwe. Ba kombo nyoso le Vangantama, ba kombo tout bo yebeli na retour ya maison mère na Katia Paris. Franchement, moi je m'attendais pas. Je me disais que à ça la sold out était public marocain n'était pas ce qu'ils allaient public il y a public à Kala peut-être nouvelle génération marocaine d'été marocain d'été mais j'étais surpris. D'abord avant un concert na Kotinga mo na site il y a vente à billets, il y a salle au Tali Pena Boye et c'est là qui affichait complet dans la rubrique Nyos. Dans la place, nous, c'est là qui affichait complet. Coup de chapeau dans Weranson. Abeti, musique à Kitoko, concert à Kitoko. Nenge oyo to yebeli concert ya musique congolaise. Nenge to yebeli on nenge betamaka. To moni playback te. To ki autotune te. To yi batu ba ye, ba koti, ba yoki orchestration. Ba yoki musique, ba yoki ba chanteur ne bazo yemba. Ba tu ba bini, ba sepeli. Vraiment, Weranson, Olaxi, que Ozaka ka phénomène aussi la té. Donc les gens peuvent comprendre ce qu'il est le jeune peuvent nous yemba. Bango ba balabara yangi masila asila te ake mobembo na mboka. Lilo aye kozonga na Paris mais kokisa maki na bato babaka yangi masila te voilà retour ya roi musique et beta sikoyo boy bande ko boy bisanga nano sikoyo nouvelle génération oyo bazana bango na succès na bango auto yebi parce que ce début tanga combo komaka atanga ki combo boy atanga combo boy te tanga combo te la nouvelle génération bazo betelelo oyo nyoso ba beti ba concert to pe ba beta ka ba concert pourquoi beaucoup kaka ko beta concert ya malamu te ndenge ba vie wana ba kulutu wana basala ke bo beta concert bo bandi bo beta c'est bien bo beta ka ba rumba na bino ba beta ba rumba ba beta pe ba rumba na bangote. Mais bon, que non, moi, sous ma penda boye. Et pourtant, bon, tu n'as pas école. Qu'est-ce qui fait que Bino Boko Beta
musique wana te. Tala bato ba kala ba oyera yebo yemba te botika musique eza passe eza pema ayembaka tango osala ba deuxième ba velours wana bozako yoka te tango zema na ba musicien na tango yembi na héritier ke likolo via obeta kundelungo na se bozako yoka ngote ouais ça na yebo yemba te yo muto lobaka oyebi ko yemba combien d'albums osala oye yebana yo muto za na la plus belle voix oleki ye na oyemba osala nini parce que oyo za na référence bande ko ngai lobby soki salone tondaki ezalaki kaka na bato génération wengete mais ezalaki avec la nouvelle génération bana biso ba wesh po bana na bazako kota doute tant de bisa ba onke ba vieux na ba ko beta musique ba beta bandule ba mona wana image ba bokosaka ba mususu ba yaki na tembe batala est-ce que wera ngo pena auto yoka to zako yoka tant zaki bana mikie ke ba papa na biso ba mama na biso ba yana biso ba ke concert. Est-ce que ça pena yé a robeta pena mais je pense que ba tout babimaki na salle bazaki balaki d'accord ba sepelaki ba animation nyonso ezala Bill Clinton ezala Cléo ezala Jamaïque donc bango batu ba bini ba sepeli ozo senti que public ezo yemba public de comme ko boka ba cri. Du nouveau en RDC. Impact Sécurité et Services, votre agence de sécurité et de gardiennage professionnel. Impact Sécurité et Services vous offre le service de sécurité et gardiennage industriel, commercial et privé, le service de nettoyage, le placement des personnels et des formations. Nous sommes situés dans la commune de Kinshasa, au numéro 193, sur l'avenue Dodoma, croisement des Huileries, au deuxième niveau de l'immeuble Lumengo, local 204, Kimia. Veuillez nous contacter au numéro +243 89 58 83 912 084 60 86 689. Impact Sécurité et Services, l'expérience de la sécurité canadienne en RDC. Avec nous, vous avez le meilleur service à la clientèle. Bonjour, Impact Sécurité et Services. Comment puis-je vous aider? Et c'est la biloko ya roi David. Public n'est mon qui présent. Moi quelques failles. Oui, peut-être tout le monde qui faille. Bon, tout le monde a failli, mais ils ont conseillé de faire ça à JJ, à Gianni. À Gianni, on a un bon chanteur. Mais parfois dans la vie, il faut savoir mettre du sérieux. Pour Adjani, carrière na yo, aux ala qui na chance et belé à ça la carrière malamu. Mais yo moko mutu, au bébé sa carrière na yo, kaka na babilo na ba loyenge, na ba kwiti, na babilo comment ko boye. Il faut qu'on se le dise. Olongwa ki kutu bolongwa ina bino wenge olongwa wenge. Mais vie na bino weranson a sali tout à memio après ceux qui 20 ans, ceux qui 15 ans, ceux qui 25 ans a memio sous son poto. Pourquoi on travaille? Parce que c'est un public mo ba yek batala AJJ, batala Bill Clinton, batala ba invité ba yaki wana. Pourquoi ne pas travailler mettre du sérieux? Ceux qui ou drink les cas, mais c'est le cas traitement ou ça la thérapie parce que là ça ne va pas. Aux autres gâcher carrière non kakabo déjà au ticket na simba ba collègue nous est belé et pourtant talent au koko ça la maka minene. Qu'est-ce qui ne va pas? Discipline-toi. Ah ok allez. Bon, ça arrive, musique est la rendez-moi mon est aussi mbatté, mon simbe mais on te demande juste de mettre du sérieux. Toké côté Bill Clinton, Macintosh, Ntiango di Bende. Minga kolobezate pour Macintosh. Aux alaki présent, Macintosh, Bill Clinton a sali animation, binisi batu. Vraiment, on a ce qui na ba collecte, comment dirais-je?
sélection ya ba cri ya Bill Ning bolandi sakango ti ba tindika lo kito ba kibuisa do banda solo la bien nini intervention rapide donc vraiment bo sang sakango kitoko et betaki bien c'est là qui bien sauf que Bill Clinton a qui retard parce que Bill ne fallait bête à côté li bosso ya Wera à ça l'animation il y a retour ya Wera. Mais Bill a qui retard Bill viens mais bino pour na boulot répétition besoin ba répétition té bo répéter té donc au retard viens ça côté qui déjà bo tana bo ça na ba professionnel restez professionnel travaillez comme des pros discipline aux autres na musala yango ne muto sala que non et fongola bino et fongola ba porte que les bosso. Tu as été invité il y a Wera il y a maison mère na kilo ana il y a ozalaki na charge il y a animation il y a maison mère ba invité ko batu mingi ba yakina ba yoko yoka susu ntengo de bende Macintosh Bill Clinton. Bon, retard wana prochainement Babylone wana vraiment bosala ngo souté mais côté travail il y a rien à dire. Bill Clinton animation joli kitoko oui donc mungongo ezakaka pe ko bina ezakaka donc souplicité donc danger Bill Clinton côté na coup de chapeau. Jamaïque animation kitoko si vraiment wenge maison mère mobimba ba chanteur bazalaki ba yemba kitoko animation bazalaki kitoko ba danseuse bobina ki bien balataki kitoko ba crier Céléo tala bo minimiza scam te Céléo non tu bat big ba comprendre ce que non Céléo tika ba animation ya ko sakanate alors place on a pena na vraie boule j'entends ici il faut ça la peine émission au rectifier le quoi no lo baka que c'est le détaillant et rectifier le quoi na pour biloko c'est le tika la éviter ce qui yo tika aux gens la ba empreinte ndengwa na musique congolaise pour biloko c'est le tika na maison mère le bien là qui danger c'est tout ça yo t'es petit non c'est le coup de chapeau ça prouve que musala na yo osala etikala engage ça sumalamu ce qui beaucoup de gens sur la scène mais malheureusement bino no so beaucoup na bino ba conflit tout boso na bino entre bino na bon ezalaka nango mais na boulot rester toujours professionnel bozalaka ce qui oyaki engage la société so ba inviter que engage la bien peut-être osenga na yangiama de la forêt pour saloto obetaki lobby Paris Arena je pense que oui apparemment des na nguma batu ba yaki poza ki plein porte bukanaki bon porte bukanaki parce que batu oyo bazalaki na billetterie pour na ko vérifier bazalaki un peu lent alors batu bakomaki na pression pour embouteillage ezalaki tout na secteur wana ko sakanate embouteillage ko sakanate batu siko ba forcer ki ba forcer ba porte mo bukani bato ba ngeme bato akina ba billet tant mbila ya bloqué bato musu batikali libanda na ba billet na bango ba olela mais ça les là qui plein pour na bato ba solo ba ke oh rideau non mais soyons sérieux ça les assalements circulaires podium jamais ça la coller ba coller on contre mur podium ba contre mur ba coller on a murté. Il y a toujours espace tika la nasima tant bataka barido yango ça on sait qu'on appelle aussi coulisses pour un artiste pourtant bazom tant artiste bazo pour ba mata public ezo mona bango to mona bango tant ka ba bimi na scène ya mon bataka ba kataka na barido na côté ya sima donc pour créer et le ba bengaka coulisses mais lingo le baté que non ba diminuer salle donc ya maison mère à lobby il y a Ranson de la forêt yangia mama kanda we ranson mobali ya mama CDG mama pasteur alaki na ridoté concert kitoko vraiment félicitations kakol musala kitoko
Patuzia na présidence na yosalaki kitoko héritier Watanabe kitoko batu kusu balobi we asalaki malaise non via asalaki malaise te batu bazalaki balingaki ko mate ebele na sima ba équipe production balaki ebele ba mata et c'est que podium place sur côté wana marche et ça et boujaki vie siko so mataki bo anya mata bon alingaka et c'est que lingaki akoka o glisser akoya bukani bia zoki et ça la bien alors qui mutalaki c'est na honneur quoi concert na quoi ce qui fait que ba maître na yo bazalaki wana ba gibajo hein na staff na bango ba ninja ba simbi patron na bango pour ba maticier mais via salaki malaise te oui ranson a salaki malaise te bana na biso ba wesh bo moni concert ndenge salaka tant de biso bino ke wenge eza matata wenge za blague te bondi marate bo moni yango sikoyo là sabino que non na musique congolaise eza na bateau ba sala ba tube etikala o tozana bango lelo trois leaders moko ya makasi o baza lelo so ba beti ba tilibaya ba beti concert et tout et chouarate Kofi Olomide Ranson et Jubin Piana tu as levé beaucoup la daya déjà ba vie qu'est-ce ba daya mais toi on a batikali pourquoi ba concert na bango batu bayaka parce que bana banzembo bana ba tube bana ba biloko ba chef d'œuvre biloko e fanda to ke neka tana ba manifestation tana ba fête na biso ko mona kaka musique ko fe betaka ya jibe betaka ya were betaka na ba animation na bango soke beti boy ba tout génération to ko taka na piste to ke bina tant que il faut respecter bateau les gens qui ont vécu. On dit bon respecter bateau oh viana basaka ba jalo ba petit te ba yebine musala ba petit ba komina noté ba petit peut-être bozu makambo hein bozu makambo mais na côté ndule côté ba concert nano bo comité Wenge. Orchestre échangeable ba donne la musique congolaise. Orchestre sala que Kofi Olomide a sala orchestre a monta na boula Wenge. Orchestre sala que le fait Papa Wemba a sala nouvelle écrite. Orchestre sala que même Zaiko a rénové la gare. Génération de musiciens. Wing influence à Wenge. Talaka na bana oke babeta ndombolo. Wenge. Dernier orchestre à Congo. Après Wenge orchestre monsieur Salamate. Wenge. Botangela orchestre ne Salama après Wenge. Bato bimaka moi leader moi bima mais opene za kapena ba jeune baza na groupe ba sala pena orchestre na bangonde ba bandi papa bango tout ba leader ezate. Après Wenge Zalate, le dernier orchestre Salama na Congo. Donc Simba Makambo. Ba beta na stade des martyrs plein. Bango ba plein ba stade Ilobela bango sauté parce qu'individuellement ba beta. Alors tu sais binora que non. Bon moni devoir à domicile. Oui ensemble a pesi devoir ya concert. Donc mon tout a le beta. Équipe nous soit nouvelle génération beta. Est-ce que prépare-toi bien? Est-ce que vous bête les carreaux viennent sur la bête? Est-ce que vous avez une animation solo pour bien sabato? Pour se préparer malamment. Pour ce que vous avez sur bête qui va nous dire ah tala toi de côté bino pour voir un azana ça ce qu'on a 100 sur 100. Je veux bien mon bête comme mon bête 10 sur 100. Et si mbaté. Bon le gars bête bon ça là 101 bah 110. Bon ça là 200%. Pour ce qui veut dire système Mokozana Wenge. Maintenant vraiment Igwe le sac au respect
Vraiment félicitations na bagolo nyonso bazalaki wana na spirita so bayaki na ba warrior pe bayaki kota la concert ya Vientone respect na Vientone bana latino nyonso pe bayaki kota la bafana ya quartier latin bayaki kota la ya BCBG donc ba wengemen o bayaki wana bango mamoni boulot ya vie wana via si laté ba créer ya brigade kangi ya CLE kangi ya bile kangi. Vraiment, via l'accès toujours que na ba petit na bazara toujours bien. Vraiment, bon monaki, ba musika sika bazalaki, ba kimbango bazalaki, ba monsieur Mbele bazalaki, Adjeja bazalaki, Bikinton bazalaki. Vraiment, vie, merci. Et merci pour ce que vous m'avez mis à Djani na poto. Vie, tika ya fane na poto kaka. Tika Adjeja fane na poto. Quoi, mon opportunité na, vie tika ya fane na poto. Sur possibilité au tika à récupérer à ça ta vie. Vraiment, merci beaucoup pour la vidéo sur Bolandi. Si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci, c'était le vôtre PFB, autrement dit Patient Fayulu Bonheur. Merci, au revoir. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube PF Bonheur TV. Papa Patience Fayulu, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele Batatu bamamu Luaku Kele PF Bonheur TV, la nouvelle chaîne. Abonnez-vous.